Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. wangu mzima mina kupatia monstre d'amour minalia minagonjwa sana minagonjwa sana. Batu mususu baolobake fitiringi ya vie na yo na héritier wata esimba na ngote babe na fitiringi ya waze kwa na wata esimba te place wana yo kolobani ngana bike simba na mpo na bike na kisangani na so bapele belé meseni singai bolingo no bindu mwa manka bolingwango sepo na zomo na yo mingi te domena bolingo eza na pasi oyo moto amesanaka kaka te. Love ezalaka likama mitema milingana na love ponaka mokolo tomona teleki te. Love ezalaka likama mitema milinganyo fangsuma ile ponaka mokolo tomona teleki te. Yolingo servinga na tabla bolingo nini bilena mondo la minanu ebelite no 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 no. Bona yo musicien nini soto lobi année oyo tokoki kopesa moi félicitation ya année oyo nde tokomi na suka opena à travailler makasi à part na bino tolongoli bino. En tout cas petit nanga innocent ça ça le qu'on a bien petit nanga innocent batu to bayebi ya ça le qu'on a yo. Voilà mbote na balandi ya Info 16 nde boza wana boza déjà ya kosepela po boyebi ke émission to chaîne oyo et la rabino toujours makambo ya kitoko makambo ngwa kitoko eza nini makambo oyo ezoleka na Kinshasa etonda makambo melelo oyo so bomoni toyembango kosola na bino toti ko kozwila bino muto bobengaki biso to lukela bino ye to luka po basi babimisi eloko ya sika mutango eza nani Champs-Élysées oyo ya cultura pays vie boyebisi biso 16 yo mesana koluka batu lukela biso tipo wana aloba nanu lelo Champs-Élysées lelo tokoyoka ye tokozala pena nde balobaka en long et en large tokosola makambo ya cultura pays vie ya vie na biso monstre Félix Wazekwa orchestre wana pe mwa makambo ezobima ebele mais lelo na occasion oyo tokosolola ngo wana nakie kopesa mbote mbango epai ya ndeko na biso Champs-Élysées mbote Champs-Élysées mbote 16 mbote vraiment Champs-Élysées toujours ozana kini mais aspect lokola tuzoyo na aéroport kasi koyo danger mon frère talara to salara tout attaque artiste surtout nga Champs-Élysées na salara tout vraiment que nazala na apparaître bien ozomona pour que tu as payé vie eza tala hôtel mes examens Félix faisait quoi heureusement nga Champs-Élysées donc il faut sentir que non quand même tout pesé quoi mais na sala quand même fort que nazala bien pour public na biso o balinganga pe ba moi quand même que mission na bango azobunda quand même voilà. Champs-Élysées bato ebele babengi biso balobi 16 lukela biso nanu Champs-Élysées pour Champs-Élysées toujours pembeni ya Wazekwa namoni bobwaki biloko mo mibale do ba clip mibale ezotambola est-ce qu'on expliquer biso eza générique moko na rumba moko oko expliquer nanu bana kini eza bobwaki album mobimba toka biloko wana mibale. Oui vraiment eza album to bwaki album mobimba mais eza volume 1 donc pour eza na deux volets volume 1 na volume 2 donc au bat bolanda wana eza générique article 23 générique album na nzembo moko oya prêtre Paul Bindu président Yembelier donc vient biso Paul Bindu na pese pe mbote donc tout ça ka des clips voilà ya nenga promo ya promotion
mais bakli musu ekoya sima malembe yango ebimi donc eza album ndi yango ebimi siko vous comprendre na des clips wana générique na rumba wana toyembeli Paul Bindo donc album ndi ebimi voilà. Mais likambo oyo ekamwisaka bacongolais mingi ezalaka bwalaka na batitre moko compliqué monstre d'amour napesi mbote esika ozali vie na ngai batitre na bino ezalaka compliqué neti oyo na olanda oyo eza article 23 bolongo na makambo ya ndule ekomi politique ou bien ndenge nini te omoni album oyo ebande liboso na titre yango ezalaki boa mabe donc titre ezalaki liboso yango wana mais ndenge ezalaka kaka présent asolaka na bafan atunaki bango idée lié atuni akutani na mutu mosusu basololi idée mpe eleki non ya article 23 yango ameki otuna public bavotaki article 23 pabike bwa mabe déjà oyembelango mpe na bacadre moko boye déjà mais album mpo ezala na sens talaka ye mutu amayele ti ya mpe ye mutu amayele asala mpe kuna livre so comprendre donc abi te faut tosala makambo ya ndenge amayele mpo album eza na makambo mayele trop yango moni atyai article 23 na ndenge mpe public elingaki voilà. Article 23 yango tosala oyo liberté d'expression do titre oloba boye kaka na kati ya na cadre ya article 23 mais eloko moko ngai awana ngai avana kotana na ba question ya bandeko oyo babengi biso ke na luka yo oza toujours kaka pembeni ya wazekwa d'abord pour toi banano osali combien d'années na kati ya culture pays oui nga sali 12 ans on a kati ya culture pays donc na misien azonga na kisangani bandeko na kisangani boyo masinga mwambe na pesa bambo théâtre nga azonga kuna aye na koto donc banana ya na kota na culture pays le 12 ans on a ça pas ki waze do soto ko calculer do yo okutaka ba Jos ba G5 bango to okutaka bango non moni bango ba bimi bango ba longwe abeti album moko qui demande le peuple ya générique ya qui demande le peuple wana ça pesi c'est batu ba yebi yango wa ce qu'on denga la koti comme mouvement na kutaki bango bango ba longo yango na koti donc akobeta pe na kisangani donc c'est ma il faut absolument ba chanteur oh que non talaka pas défendre pe mouvement yo moko zomona pe ka bastema il faut tous ala wana mais c'est google la talaka habité petit fona kena na moni azele ma yango to kotaki na kutana na bango te bango ba longwaki voilà 12 ans na kati ya mouvement to sonde boye nzembo te 12 ans mozo supporter bon moni nzembo te wana na album babanda album na beti na sali ba vocal est-ce que ba vocal nini na sali ba vocal o eza na ba capacité ya banzembo mususu ya bango tika boye honnête vocal ni ta vocal oyo na yebi batu ba comprendre ngo roho wangu mzima mina kupatia monstre d'amour minalia mina gonjwa sana minalia sana minalia Alex Fomosi vocal esalanga Champs-Élysées yango wana donc toyembela vi na biso Alex Fomosi mama nzembo wana bato yebi yango esala makambo donc nzembo wana oyo nasala vocal ya Kiswahili esalanga comprendre parce que tala ba valeur ba vocal wana est-ce que na signé siko titre na album oyo article 23 na volume album oyo ndedo ndenge générique nango eza article 23 liberté d'expression article 23 yosko yo oza na nzembo na kati nango wana voilà na signé titre donc président pesinga faveur wana bi Champs-Élysées makambo yango faut chanzembo wana ma président singa Champs-Élysées faut chanzembo donc na volume D au volume bimi ta volume 1 parce que volume D où tu travailler na ce qu'on a nzembo na signé ce titre donc eza makambo vraiment yango moni na ye pa na yo 16 na ndenge batu ndenge babengi habité fona ye pa na yo na répondre na ba question et puis ce qu'on a pe ça pe makambo ba public pe ba besoin que non lelo o na yembela bango tu comprends pour dans nzembo moko taka kitira pe vi mama mayele taka ba vocal et salema donc faut que nzembo pe za ba dimension ni donc essayer pe ba dimension na yembela voilà ce qui tokoki koyeba na nzembo oyo yo ozo signé na album oyo oyembeli nani oyembeli prêtre nini po biso toyebi ke bino bo misana koyembela ba prêtre mon nzembo ezali mais na yembeli na mutu te yango moni donc ndenge eza boye donc motema nanga eza polele epai ya bato oyo balingaka Champs-Élysées c'est le moment yango na opesa le numéro nanga tout à l'heure donc bato bazana besoin contacter nga baye
babanga na bango te tosoli mpo eza nzembo ya maele déjà nayebisa déjà ya Willy Sionga déjà nzembo yango oyo ya Willy Sionga ozoka olandaka émission oyo trop nzembo déjà yango okosote no mpe premier ozwi mpe nzembo nalobi mpe honorable Nelly Mwinga nzembo mpe yango oyo nga mpe nakosote na nga mpe na mystique aforme mona ngai mpe kaka do nzembo eza nango ya kofungwama motu nyonso aza wana yaka nzembo wana don moi est-ce que tokoyoka ta couleur ka ya mwa ndambo kaka mwa couleur kaka te couleur nabombi yango nabombi yango na préféré nasala eloko oyo tosali na président taka bosi na tosali dio na nzembo ya Paul Bindi donc dio wana eza dio moko nzembo eza nzembo esimbi album pour volume 1 wana donc nzembo makambo yango wana omesenisi ngai bolingo na bindu mwa manka bolingo yango se mpo nazomona yo mingi te domena bolingo eza na pasi oyo moto amesanaka kaka te donc dio wana dio makambo donc yango wana nzembo ebimi donc baklipe eleka bato bakonsome yango na osenga bato bakonsome yango vraiment comprendre makambo oyo eza na kati ya nzembo wana donc baparole ya bien banini donc yango wana nzembo na osine titre 16 wana nayebi ke okosina yango mpe mbamo ekomi ya yo voilà nakosote na occasion oyo bayembela mpe 16 mpo nano mpe bayembelanga te nde bomona nga mpena na bayembela na bango ngai te nakosote mpe yo mpe soko oleki osepeli nango omisotele no premier ya nango problème te mais biso tomeki kofuye na bainformation toza nango bayebisi biso il paraîtrait nazo confirmer te na oloba nde baloba pena ke il paraîtrait que masolo pena donc moto pena ya kiltira pays yo mto simba yango vraiment obiki moto na simba yango nayebi te wala eza bato nde bazolobela mais eza bongo te ngai naza moto oyo vie apesi confiance comprendre vie abiki non chance ezala pembeni nanga mpo eza blague te kozala pembeni na esengi faut na bacritère oyo eza normal faut oza na aspect obina bien oyemba bien poza pembeni na leader clips baza wana bambiaka banani tu baza wana bato akala bango bakozala wana te kaka yo na clips eza animateur ye makambo bachanteur te ye aza animateur ye bazwaka ye moko mona clip bazwa ye moko abwaki na ye babiloko abwakaka mais côté makambo prise eza likambo ya bachanteur ye aza ni animateur ye aza ni côté mosusu ye aza makambo mosusu mais wana soki eza mama kobina mama koyemba kozala na aspect wana eza su mama mosusu oyo ya bachanteur balobi ataka na podium te mais Félix waze kwazalaka donc yo nde do makambo nyonso kaka yo otelema boye yo na bon yango bato balobi te mais kala opose question wana et puis bato bayoka ke yo mto simbaka masolo ya culture pays vie mais so ezango ka nde wana ondimi ka ezango pelo te mais oyebi président Aïssa Solo moko kisi ya musique eza eloko ya liboso mosala kisi ya musique eloko ya liboso na ya mosala aussi maintenant pe kisi so obeta no bien te nayebi so vraiment ata kisi yango esala makambo obeta no eloko ya bien te mais kisi ka esala makambo bato balingi ka bongo jamais il faut travailler nanu bien donc kozala président pesi confiance donc c'est que boulot avec que petit nga travaillera bien avec la norme ya boulot on ndenge senga donc yango pesi confiance vous comprendre donc les êtres qui na simbi qui cité na travailler donc qui c'est la musique na eloko liboso ezala no boulot donc na travailler boulot na bien na sala musana na malamu ndenge senga ka ya moni présent abandon donc nazala wana quoi voilà tozo kende malembe na lisolo oyo tozo solola ba départ esalemi ebele na mouvement na bino ba départ esalemi ebele mais batu nyonso ebele oyo toyebaki bakei mais yo tikali ka bwani bon moni mona mutu alongwaka selon makambo na ye oyo aza nango et puis mutu akota na orchestre selon na période na ye et puis selon ndenge baboule na ye ezali moni biso lokola nga Champs-Élysées nakota na okitira te mpona vie na poto eloko ya liboso te nakota na kitira mpo susi nangi ezalaka na obeta musique na Kisangani nandobuleki nabeta na orchestre monene parce que nakoti soki nakutani na nzambe aseki nakuta na président na ngai Félix Wasekwa donc esalingi elomo impact ya bien moni esalinga deya impact ya bien après wana donc nyonso oyo ekozala wana nayebaka ke non peut-être so lelo natamboli mpe baafrike nyonso natamboli eza grâce ya président na nga grâce à boss na nga natamboli bamboka ebele ozomona
mais nasaka wana nga za nga précité que na longwa et puis Cultura pays ça court eza donc to ba eza court donc na ba eza ba école voilà eza ba école donc mutu era zo kota wana il faut ça pour ba les premiers bazali na batasi ya sima pe bazali rolongwa na ope so longo pe peut-être aux no cours bien ti OK côté mususu on ba 0 monte que bien ti et aux longo faut ça complet oui que non na zu matière na côté ici donc on a capable de makambo belé autant ba départ esalemi ebele na maison mère biso to bando yoka pe que non quelque part ba ta maison mère ba solliciter ki yo okota na maison mère otika Cultura pays vie offre wana obwaki saki yango non na boîte cité mais na oka lisula bon na okaki mais na boîte quand même côté na carte na ngo na baki bon nga la zana misina nga na zana boss na nga Félix Wazé quoi ba projet zebele na ye ba projet zebele tozana biso na ye ne pe tozaza na nga bien batni ba mona ninga za na nga bien après ça ngatala ko na nzembo ye imbeli prêtre Paul Bindu mais singa no chance de yo faut la premier ça dio talaka donc ils ont ba valeur mo bo ba pe sanga na remercier boss na remercier na lo sali et sali nga bien batebele ba benga pe ba bien en tout cas ndenge nini usko sali oyembi na boss boy donc ils anini ngabita ils ont confiance parce que confiance abino petit zala wana yango moni na zo na yesiko na misu ya public na bio balinganga monsieur Google qui na confirmer que boulé zali nazo signer titre donc na chanzembo pour comprendre que niveau bangama on ezo kendele donc et c'est une fois ce qu'on zembo pour ba vocal na sali président habité petit au sali de makambo bele ba vocal makasi cette fois-ci ce qu'il faut signer titre yango ce que mon ayebo so ndé na yebo na confirmer sikoyo na signer titre donc ça dégâts donc mais ce que biso ndenge bazo ndenge na cité na ba maso ba bengi bandeko ba bengi biso ke to poser yo pe na ba question to luka yo po ces derniers temps pozo mona na te to luka yo biso ba biso ke non ndenge Félix Wazé quoi aboya akosala featuring na ba musicien mais ndenge andimi apesi yo chance osala na featuring ba confirmer biso pe na ke non ndenge za wana ekomi makambo molili eza lisu makambo ya normalité. Ah bon, na ebité ngai mama molili wana na ebité mais ngai na ebika kino président tali amoni ba capacité petit na ye. Atali ba capacité petit na ye donc ada guerrier. Vous comprenez donc abunda. Guerrier wana kisi ya kisangani ezo sala. Donc ma bonne délicat panzambe ebiki no il faut na mara les premiers. Il faut mara les premiers. Na obima peka les premiers. Donc ça bon. Wazé quoi do atiki orchestre mobimba azuka ka yo bosala ne featuring oyemba na nzembo oyo ayembi ya ba prêtre oyo ya mboka oyo donc musicien o amoni ayemba ka danger na mouvement na ezaka yo moko non nakoba ki na yemba danger ko le ka batuté non nakoke surtout ba chanteur ba yemba peu bien comprendre ba yemba peu bien malgré ndingi za boye eza likambo ke non o ba lobaka temps mutu pesami donc eza yango pour présent na ngalo ba chance de la mpanzi albate que intel za mpanzi te mais bango biso tout wa petit na mais ngai essayer faut na zala wana po nabi bien il faut pour na nini na ndinga mabete il faut na ndinga mabete par bato balimisanga donc pour na ateli amoni ba capacité oyo na zana ngo peut-être déjà pas bato mso ebelete voilà na ndinga mabete au moins ngaza la songi moni bato ba olanda biso ba confirmer maintenant que likambo kisi wana eza ya solo ya osagarate na bises na explique out ngabe kisa liboso eza musala kisa liboso ya musala po na kisangani na ndo travail na ngai moni ba na kisangani ba ebiki wana Champs-Élysées banda makamne okala et puis lelo bato mso ba confirmer ba Champs-Élysées le ne tout le monde en tout cas to ebeka ki comment bon to ebaki po na ndo tika tante donc tara na bana mamobi na bana ba 13 ans 14 ans donc il a makila donc eza likambo eza makila eza kwa don to loba eza kwa don zamba pesi kutena ba makambo ko ba président Félix Wazé quoi donc faut makambo ça le makaka faut makambo Champs-Élysées tozokende toujours malembe wana o yembela biso vocal no ya liboso tango okoti Cultura pays vie mais bato balobi bayoki mo ba vocal no trop sko oyo vocal ekanga ya wana oyembi so na ba vocal mosusu ko sela biso ato sangisi mwanda mope bayoka nano po
eza ngai te me bafani na yo bato baosenga ngai te nga okoboya na yo me siko bafani na yo. Love ezalaka likama mitema milingana na love ponaka mokolo tomona teleki te. Love ezalaka likama mitema milinganyo fangsuma ile ponaka mokolo tomona teleki te. Yolingo servinga na tabla bolingo nini bilena mondo la minanu ebeli te. No 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 boni ya motema moyindo yu lokola maboko ya moteki makala o. Eske nakobika soki namoni yo te. Eske nakobika soki namoni yo te. Richard Lukombo nene ndiambwana yolakanga bolingo bushona yema yokomosalanga nde sala sala makolo ekominde kolenga-lenganga motemeza kobeta mbangu mbangu pegi petie moni mutetela. Chéri musanga ngende kanganzo bamibike ibalov na kingolongolo Frank Sumaili ame ibalove na munu mekwenda na yao na bwala na bao. Voilà, wana Zoé Kiambi esika zali na Paris, wana Zoé Kiambi a sepeli po Zoé pe alandaka yo Zoé Kiambi don na Paris wana déjà esika zali alobi non wana na Champs-Élysées doti mukwa bongo zo peso ba confiance ebele boye malgré to kama melikambo ngo na to sisi ba enquête na biso te to continuer ko sala ba enquête na biso na mouvement na bino to sali constamment ko. C'est comme si ba danseuse nyoso akala na bango pe lisusu te bokomi na ba danseuse ya sika nyoso nini ezo sala nde wana ke départ ya ba chanteur départ ya ba danseuse. Bon ba danseuse msu balonga na bango ba msu balonga écoute pe moi kala ba msu pa kimela bango la poto ba msu pe balongo pe na ndenge ya ba kin awa ba msu pe mese examen alongoli pe bango po ebele pe alongoli bango ebele ma pa longola ki bango puis ba msope ba écoute belé ba danser ba tour donc na cause ba 20 22 danseuses voilà ba za pe belé les sous bon moni leader azakwa monteur leader na biso a monteur biso to ko na biso moni biso to ko na biso ya tikal na eka ki tira pe viko sala nango a oza pe musicien les sous donc et continuer nango moni biso to ba misala na yi biso nyonso to ba misala na yi to dépendre na yi donc yinde makambo donc le soir lobi que non a fâché na donc bino tout allez olongwa to longo na biso azibi batu mususu atie bango mais pourquoi ça fait alinga ba petit na yi to alinga biso petit na yi to za na yi kaka donc to continuer quoi voilà to bimi libanda ya culture pays vito betana masolo vraiment ya ndenge kaka musique yango ezotambolela oui ranson na auto bimisa formidable awa oyoki album ango bon na ndia mabete na landite mais na okaki via boaki pima bon na zuna ta olanda ngote na zuma tenter qui na zut mana zo ka banzi moko na zuté mais na sale fort na landa ngo voilà na minute pour na yo tambola na Kinshasa à part na longoli na oya bino pour na yo musicien nini soto lobi année oyo to ri ko pesa moi félicitations ya année oyo nde to komi na suka opena à travailler makasi à part na bino to longoli bino. En tout cas petit nanga innocent ça ça le qu'on a bien petit innocent batu to baye bien ça le qu'on a wala bo sa écoute ni nango wala donc yo peut pas pesa donc vraiment oui le wala a petit nanga na bien bon ata leader ata petit nanga maza leader ça na makambo na pays na mwana zo linga ngote bon ngana yebi donc bah abike wana vient na makambo ba este ba nini ikondo kwangu andi ko ngai mais eloko na ye des fois ibinami partout donc c'est makambo ko afimbo c'est makambo ko afimbo salaki babino mindele taraba tumsuna taba image msuna babino msuna Australie bani donc en tout cas on a félicitations donc des fois a confirmé voilà ma des fois yep ma c'est makambo faut féliciter donc ye ba trophée na kazo na que pas jouer ba trophée banini en tout cas on a fait ces félicitations voilà mais bato mususu ba olobake featuring ya vie na yo na héritier wata esimba na ngote ba webe na featuring ya waze kwa na wata esimba te place wana yo olobani
ah nga nayebi ke simba lango mpo nayebi ke nakisangani naso bapele ebele bato bafélicité président wata eloko basali wana ezalaki kitoko epuis bato ebele bazobenga bazofélicité mais ebete nango bien bato ngai nayebi te vraiment bato soko tosala esu neti rumba kitoko ndenge wana donc soki soki oyembi yango te donc soki oyeba no mambo barumba te mpo rumba wana nzembo wana babeta yango kitoko esala succès eyebana toza mpe bapele baremercia bon eza bato mosusu mpe ndenge mpe mabe bakoloba bango mpe ndenge mabe bazanga na bango te mais bato bayebi ke nzembo wana c'est bon carré. Voilà, mais na kati ya culture pays vi bato babimi ebele mais kaka bandeko oyo ya bafani na yo balobi mais tunela biso na nos Champs-Élysées pourquoi bana ya waze kwa bazo ko émerger te eza nini ezalaka nini. Bon voilà moni likambo na lobi ya likambo ya bacours donc toza na école tokoti école ya culture pays vi mon homme toza na ndenge azulaka accompagner ba leçon ozo comprendre musu tant so comprendre leçon bien te mais awolisi na ekaka ase ba correction kaka po nini amakal premier mais ba tiesco ye moko bo ani maelete on comprendre donc ida façon lo baki mon homme toza na ndenge na ye azobimela mais na ndenge biso toza na culture pays vinde to travailler album yango l'article 23 bato bayoki niveau to travailler donc lelo oyo ni bato balobi wana bon peut-être yango réponse na pesi yango bazwe qui na cours bien te ba si il fallait ba silisa bazo ba licence bazui de fallait bazo ba licence fallait bazo ba licence faut ba komati bazui ba licence ba nini donc ba 6 classesko ba confirmer maso ba on se basu na moko na ba graduat donc graduat ko te ta zuka diplôme ba moko bou ata yo voilà Dieu ça soit be azwa diplôme donc Dieu ça grand chanteur bato boya Dieu c'était yo katena bia grand chanteur mais eza na makambo belé omoni musique na mambo belé musique na mambo belé oko sano oyemba no bien oyebana pe banini mais eza pena ba makambo mususu tala ko diriger orchestre eza ko diriger bato eza blague te leader epesa mena mututu te comprendre posa leader epesa mena mututu te po nani amabeti toana Congo toyebi ba leader amboko mais boke c'est combien c'est belé na Kinshasa tout na Congo partout donc boke c'est belé mais toyebi ba leader baza pe ka tanga ba koma pe na ebite so koma ta combien donc bazaka muke na niveau ya Congo ningi za ba leader ba ka muke ils aident ba sinon bien te je comprends donc na ndenge mabete qui tira pays vi bato bayebi. Voilà, wana eza Champs-Élysées toujours sur là Champs-Élysées to komi ko kende na biso na suka ya lisolo na biso lelo yo toyoki lobeso azalaki na boloko azalaki arrêté est-ce que vous en conseil moko ya kopesa lobeso ndenga za wana zolanda yo. Bon vraiment na opesa non pona banda na question na opesa mbote na masalanga Pascal Mabiala na Nairobi manager international abetelenga lisolo yo en tout cas frère abisinga chance des frères nous allait koto yo comme tu vois déjà maman l'équipe kuna bien te banini bakanga ke bon moni na aucune information mo le gars mamuni bon makambo oyo eleka ya ye bon na ma information te la quantité mais na yebika ke na okaki bakanga ki ah vraiment na yebisaki ngabe selenga pasa za mutu oyo mona bamboka na ba congolais bazali toza mo ba bisanga na biso ba congolais zala bon na okape ba bimisa ki basalaka effort ba bimisa mais oyo wana mboka ni donc on est na Uganda je crois on est na Uganda donc bon tara bamboka on eza mboka moko eza na ba logique na mpe na ndenge nango mais makam oyo asalaki vraiment na yebaki te eloko asali mais na sina okaki azali na prison mais système se zeka ke non frère na biso longo le quoi bimi boye c'est bon c'est qui m'a donc maman peuple écoute voilà ba frère na yo po baza ba frère na yo en tant que musicien et na congolais ba frère ngo na zolobela eza c'est Léo Scram na Bill Clinton ces derniers temps c'est Léo na Bill Clinton guerre eza ya makasi ya kosangana te na yo mwana waze kwa soko pesa deux frères wana conseil okoloba na bango ni mais baota ndako moko
batanda Congo bango tout mibale bayebani bien nde bazana bayebani bien donc baguerre na bango bon wana eza sérieux makambo na bango mpona na mokili mpe mabe ezangaka te ya moko bokofanda mpe moko bobebani nanu ezangaka mpe bongo bobebani nanu ya moko mpe bobongisi bon baba frère babongisa na bango babandeko bayebani mpo bauti ndako moko bauti ndako moko erbila obwaka ye kutoa basala question réponse de baba frère bayebani donc ebila bi aza nzambe baanimateur tout ya Congo partout ya monde confirmé banini donc baza ba collègue bayebani en tout cas bayokana kaka quoi bayokana kaka nga conseil apesa ngo bayokana kaka batika da ba distraction mo ndule to kindi photo vitesse makambo ye mobile lobaka vitesse donc ba vitesse e kindi donc ba distraction box voilà nga conseil tozo cité déjà na lobby vient na yo Henri Kamboma auti kobela vient na yo abeli likamwana tokoleka yango te epanzani na ba réseaux sociaux que Henri Kamboma komi osenga bambongo azo souffrir donc pasi ya kosakana te photo na ye batambwisaki yango na réseaux sociaux que Henri Kamboma azo souffrir makasi. Est-ce que waze kwa pe atindaki mwa contribution na ye na ndenge Henri Kamboma abeli wana mais wana petit na iti wana ma petit na ye petit na parler dernièrement coup de peut na répétition na mona pa yaka bon après na yoka ba makambo ngo bon na comprendre écouter donc Congo ezaka ba rumeur bima lango rumeur pe bimi nango est-ce que ça solo na confirmant mais photos zo circuler na ba réseaux sociaux ba makambo ko te bima na internet kutu baloba le général Def Daï mais ça on le kuta ba tshelo ba photo so azongo wa pe ngo ba cesse ba ndenge ni wana donc ba tshango mais ça on peut bongote ozomo ça on peut bongote bon dans ba rumeur pe pour na ngana mo za ba rumeur donc étant sous bato so lokaka ko salir réputation bato moni mais ça on peut tant sous bongote là que c'est nga fausse confirmation et aussi confirmation yo mo na micro le tournier ya mo lobi boy wana c'est autre chose mais ba lobaki moki tamo araba balobaki donc diablement oltika box ça. Voilà, tokomi pratiquement na suka ya émission na biso. Ceux qui ont un message moko particulier, olingi s'adresser na bandeko oyo babengisaki yo, bandeko oyo balukaki osola na bango à travers émission na biso, okoki koyebisa na bango nini. Vraiment merci non 16 et puis là on a loba ngai Champs-Élysées ngai oyo na ye liboso na bino. Vraiment na bosenga bolobaki na yokaki na ye donc article 23 ya ngwane bimi na volume 2 na signé titre na ye na bolobela mambuke non na zo signé titre donc tout à l'heure na pesa numéro ya ngone makamu muto na besoin to solo li donc ndenge zali ndenge pesa le mara ba babinde mambo sale mara vraiment c'est important ça que disque bimi ya ngwana Zimba Paul Bindu ya prêtre vient ngai na pesa bamboti ya ngwana ezoleka générique yango apezo les kabat ba consommer yango donc ba binze musu se koya sima malembe donc na pesa merci na batutu o balanda nga sikoyo pesa mo bambo théâtre vraiment le roi avait ngai Patrick Diongo na pesa bambo théâtre vie fato sola vie fato sola donc na pesa bambote na bona Jean-Paul Ilunga na Nairobi na pesa bambo théâtre Nzaba de Panama grand prêtre maire donc mère à Makambo donc na pesi bambote na bosente afondondo donc yepe na pesi bambote Pascal Mabiala binotu vraiment Champs-Élysées ye oyo donc bon a besoin nga yo na ye donc boyoki déjà na signé titre donc il faut bosola donc ba tout balinga ngai donc pour na numéro nangeza plus 243 89 221 8 221 donc plus 243 89 221 8 221 et puis Moussouza plus 243 90 55 16 957 donc plus 243 90 55 16 957 donc ça bien tout beaucoup moi là bien besoin de conseil na bino ba numéro ya ngwana donc merci na batutu ba linga soutenir Champs-Élysées vraiment numéro ya ngwana donc on attend un peu merci nek pour yambinga c'est un plaisir à trop donc album yango wana bimi article 23 yango wana donc et bien là le bezate ba yoki musala ba yoki image ba moni image pardon ba moni image ba moni Champs-Élysées na vie na ending ba sali makambo
pour yango nde makambo. Donc yango nde nzembo to simba album yango wana. Donc merci à toi mon frère. Plaisir à toi. Voilà, Champs-Élysées, tozo kabwana yo, mais wana na keko pesa. Merci na batu nyonso oyo balande biso na sima caméra ezalaki Saddam cameraman oyo soga simbi eloko omona mna elengi ya kosakana te. Donc Saddam topesi ye mbote, topesi mbote na Zowen Kiambi, frère Richard Madeka, Dems wana na États-Unis ndenge olandi biso, Patrick Valencio na ba States na pesi yo bambote, Zowen Kiambi na Paris bambote na yo ndeko na ngai, La merveille bambote na yo toujours na Paris na pesi yo, président Caleb nongo lobaki na bémission na nga na boka yo te libanga na yo yango wana président Caleb na pesi yo mbote esiki ozali na pesi pe mbote fils Lasei garçon capable wala ndi biso fils Lasei na pesi mbote na sukisi na kopesa mbote na monstre d'amour esika zali puis vient na pesi yo mbote vient na ngai tozo kabwana na yo ndeko na biso moi loko oyo ekosala ke tokabwana bandeko etikala na bango esala moi bien quoi. Vraiment na bosani Papi Mbula, Fabrice Ndaka, mon frère kitoko trop. Nabi kibozala wana. O meseni singai bolingo no bindu mwa manka bolingwango sepo na zomo na yo mingi te domena bolingweza na pasi oyo moto amesanaka kaka te. Donc yango ni makambo fin bien nga Paul Bindu prêtre mais boss nanga Félix Wazé quoi. Merci à toi mon boss na zala toujours na pour na servir boulot ndenge yo moko loba nanga petit tour signé donc na signé. Voilà, merci pour na lelo to sukia wa na ebike émission oyo et c'est Pelisibino et Salibino bien donc to kabwani awa Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Coco, toujours imité, mais jamais égal.